soki basali kaka boy ba prison fungwami ba prison fungwami soki basali kaka boy ba prison fungwami ba prison fungwami tango yo kiboy mawa papa ngo batela boy zo moi $500 zo moi $1000 soki azwi yango okende lotoko na basi ya ndumba na mitiola akosala ngalo kanzambe to sumata micro te bopesa bango te balekuta moto moko o ba menacer likamba gege azate a part Roger Baka azaki na makambo na bango ba compte na bango. Moi je dis la vérité avec la vérité parce que makambo ngapi na lobaki mingi na défendre qui côté à Jésus. Mais pourquoi je ne suis pas menacé? Hein? Pourquoi je ne suis pas menacé? Hein? Ezali ba miyibi pamba ba compte l'église ensemble. Soki ba sali kaka boy ba prison fungwami ba prison fungwami akota zi mundu ki abetanga 7 balles na tia boy. Il est là. Hein? En fait, général a Betio Massassi physiquement pour 7 balles. Na kotanga koma général ngote balo na la klabe la kalima be balo ngona musala atraka ba drink. Bana na ngai bazali awa mama o babenga ki azana chef Kinzonzi numéro 235 so bako tuna ye mama Magi. Abenge yaka na zo boma prophète na binu na misu na ye. Mama Magi akoti boye abimisi munduka bani kolela abetanga 7 balles la te. Soki basali kaka boy ba prison fungwami ba prison fungwami et puis yo mutu na nzambe ozoleka na conférence de presse likambo yo sali osengi pardon te papa tozo la pardon libère tozo kende wapi pe tozo suka wapi okomi koloba omoni mutu wana baka na tia na prison oya kozonga mbale mususu alanda ye hein tozo imiter nani tozo landela nani tozo salila nani. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi. Nous sommes bel et bien chez vous, comme vous chez nous, les Nazariens Télévision. Si tu es en invité, Salissa, si les fibre optique. Et puis si vous na bande nyonso baza connecté branché na States, na États-Unis, na bas Congo, na bande pourquoi pas en Équateur ici qu'à prophète John Ngefa. Aujourd'hui, moi Justin Kwangindu, journaliste amateur avec des questions très pertinentes, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission Masolo Yamboka, émission Oyo Tobetaka Masolo Yamboka, précisément ya ville ya Kinshasa Awa. Nous allons rapidement à la régie. Prendre un élément, si Matoroya Potolobela, Banani Batikali, na Katia prison, Banani Babimi, et raisonni ne saliba o wana Babima, pe raisonni ne saliba o wana Batikala. Régie. Kaseloko bapesaka na moto yo lingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singai oyo zali ponangai natali soko ya bato te kasi monene na yo masiya Je sais que ces belles images ont fait plaisir à la humble servante de l'Éternel, la princesse du Parlement céleste, veut dire député quoi. Mama Tiffany Mokwa. Bambote na yangwana. Et pourquoi pas dire un grand merci à Alain Kiakala qui ne cesse de nous faire ces belles images. Aujourd'hui dans ce plateau, j'ai reçu pour vous un homme dédié, autrement dit le coach,
lui, c'est le prophète John Ngefa à qui je dis bonjour prophète. Bonjour DT Nzambe Pambolayo. Parce que il y a pas mbaté ce qui est le bali Kambuzali et puis vous avez sentinelle le col à mon canal c'est guerre 33 verset 7 zoloba la pêche au combi sentinelle la carte ya mboka Congo makambo yezo monana no yezo monana te aux allez pour convertir bana na Nzambe parce que biso to ba chrétien pays Congo est un pays laïque ya solo mais aux allez à peu près 80% ba chrétien au bato ba bossa na ba laïque ya solo mais tout ça 80% ba chrétien. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que là, on a réussi, on a là, makambo yezo sepelisa bana Congo te, pour otia bana Congo na kati ya buluiki. Bonne santé à prophète, bonne santé à église. Non, église c'est ali nango, c'est ali nango ils évolué bien, malgré la crise au Congo. Mboko etoni na crise au Congo ezate. Congo ngo tizo kende wapi to ebité. Eza mawa mingi, mais nous vivons par la grâce de Dieu. Santé pesara moi muke oyibike musalo sara ya musala ba menace ngonga yoso mais tina moko ba menace nga ezate tina moko ba nofia nga ezate elekito une semaine ya wato combien na komi na victoire bakangi ngai na disant bato ya biro de il commence à me fouiller il commence à m'intimider il commence à me prendre l'argent nazo bater bit na ngombongo tuzo kendele wapi ngala simba mbongo ta ministre na ministre budget na ministre ya finance te na gouverneur de ville te na député te pourquoi bozo fuyer nga kolandanga na salini bona na mona semi wanati mona semi balanda mona semi te bazo fuyer nga nazo mona te et puis dérangement comme surtout et fait que la souffrance ils ont matadete le message journaliste omonia il faut qu'on condamne babitide mususu o ezali banti valeur mboko il faut qu'on rabiloko banti valeur ozomona papa bazomona kabilongi oyo alati malamu akosana mbongo oyo atuna loko kati nango te mais nakobima tango rola deseka biazaki yango tango rebelle bimi na bakongo mais bato mingi bamaki bafu ezaki basodate base me camoufler bango balingi otala moto ya propreté et puis biso bilingo tomona na bi yango te soki chef de l'état ayebaka yango soki chef d'état major général ayebi yango moi je n'arrive pas à comprendre na ba tel acte vraiment ezali mawa mingi tozali ko condamner congolais faut tambola libre na mboka na ye Kinshasa est état de guerre te Kinshasa wa minduki ezolela te mais oyo bakomi ko gouvernement zonyo ko la bato basola na bango bazonyo ko la bato moi pona nga nazaka na liberté nazaka na kimia te ko intimider tout ezali malamu te na miso na Nzambe pe tozoko condamner ba tel acte ezali ba acte moko ya ba anti valeur il faut tambola la libre butu moy ozala libre papa nous sommes pas les Rwandais nous sommes pas les Angolais mais toi la première Rwanda te toi la première Burundi te toi la première ya Angola te mais ba makambo bango ba sala kabiso nde tindaka toi na bango sumote malamu te mais tous les pays les frontaliers il faut toyokan mais o ba soda ba komi suso ba zo bisabiso o ka soda il me prend avec 10 militaires, 10 policiers, tout armés. Il commence à m'intimider. Je parler Valère. Oui, que Batindi biso amboka na bitumba mobulu, tozo luka banguna. C'est ngana ko monguna congolais. Mais ça c'est ngai na ko zala monguna congolais. Na za défenseur ba congolais. On a lobaka, et là pour na soda. Pour na peuple, là ce que na bongi bino ko da salaire bien, bon ça bien. Au contraire pour appuyer. Au contraire, pour là, papa, n'a qu'un écoute d'exil, mais n'a moins aucun exil, ce que Bomanga, il n'a qu'un Congo. Donc, il n'est pas été. Ma solo est un mot juste pour lutter contre les anti-valeurs. Prophète John Ngefa, Nde Tolobaki, Torolobela, Banani, Batigali na kati ya prison, Banani Babimi, pe raisonni et Sali Babima. Mais tout fond la moi parenthèse moi mouké. To constater bino basala nzambe surtout ba obalega na internet bokomi ozui moi problème na omoko boye particulier olega na TV sabana nzambe reno vi o dénoncer ki makambo agege tala sor na ngolelo ba e menacer na palais ozali na nyongo ya mère moko boye aeli yo mbutu ndenge prophète John Ngefo mesana koloba oyo lega na internet. Bon, mais vous avez raison, mingi ya baki non, ba problème est comme la biso mikolo yo,
eza vite dénoncer makambo ya Gege prophète eza lokuta et puis tant que dénoncer makambo oyebi ne ba journaliste hein papa bolingi ba polémique mongo mususu hein et tala attention papa yes Pilate abeta yesu fimbo hein parce que bilo mususu kama di kama basalinga boy bosunga basunga bino kaka hein ezali mabe ozana likamuna ko gérer kati na yango personnellement na ndenge na yo pour bosunga bana nzambe mais tango ngo sunga bana nzambe et comme ne lokwa ko senga et comme ne place yoyo comme ko belela batu ezali mabe makasi et puis nazo bana basai na nzambe to imiter Christ. Je donne 3 exemples yo bio mosai na nzambe hein on supporte nyonso on imite Christ ba betiye ba fingiye ba humilier alaxé bato boko dina kolo amé bato na repentance alesi bato asekusi bato mais ba beti ne kurusi mena suka la kali bato mabete avancer kati na ngote tikanza mbasa la vengeance na yo et puis yo mutu na nzambi ozoleka na conférence de presse likambo yo sali osengi pardon te papa la pardon libère tozo kende wapi pe tozo suka wapi okomi koloba omoni mutu wana baka na tia na prison oya kozonga mbale mususu alanda ye hein tozo imiter nani tozo landela nani tozo salila nani papa ekomi mabe mingi président wana nani atebaka na prison metango mbi alobaki polele na kata bobo ngana ki ngote pasteur mbi na sepela ki na ngote Kabila tolobaka ba police ba finga président Kabila chaque jour ba critiquer chaque jour ba lobaka mabe chaque jour Kabila kangana na tient na prison. C'est le cas de paix. Donc kama di kimbuta ba finga midi butu tongo kimbuta oyo ba kai malasi ma kimbuta ba service kimbuta kangana na tient na prison. Denis laisse mon sang dans ma finga, Denis laisse asala kiboya, mokili mobimba. Denis ça sangi bateau pardon. Moi j'étais là sangi bateau pardon. Denis ça funda na kanganani. Mais aliro ba sali na nzambe bazoya na ngo. Papa, plus que mokili. Yango moni ba kondi. Na bato bazo kapsu bangote. Parce que Bible ebi singai na kati na Matthieu 23, totanga makomi na nzambe DT Justin, que dit la Bible Matthieu 23, verset 1. Et le Bible. Les scribes et les pharisiens et les pasteurs sont assis dans le chair de Moïse. Faites donc tout ce qui vous serve, ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils ne le font pas. Hein? Bible dit clair. Boyo kabango. Boto sabango. Mais bon là na makambo na bango te makambo balobaka basalaka yango te bokeba na bango quand un pasteur a prononcé ba parole criminelle et azui moninga tina kata boloko na ebite so baka ngo akimi abimina ye na ebite na ebite so kiroje baka bimengo na prison ebite ayibola na balanda mutami sata mais okanga mokili mobimba il faut kanga tous les journalistes akanga pe bato to ba de fani kamba gege hein et ça tel acte nous condamnons ça avec efficacité et ali ba comportement ya digne ya musali na nzambe te pe ya bana na nzambe te. Prophète John Ngefa, moi je pense que bato ba otala biso tant muso ba comprendre mieux que biso na bandeli question nga ba pasteur oyo lelo ba komi soka zui problème aleki na TV alobi ke eza grâce ya makambo ya gege nde batindeli bato ezaka roger bakate bato ebele ba pasteur ebele ba komusala ba émission mo ya bongo ndenge to dénoncer ki affaire gege tala batindeli nga bato tala batindeli nga ba soda tala kutu balimba basomba lupango esika église na biso ezalaka bilo eza lokuta ba escroc hein eza ba escroc hein bazo menacer bato ba gege te ya mamba lokuta oyoki papa ce sont des commerçants. Bazo luka po bato ba pesa bango ba mbongo ba commerçant lokuta mutu pe ba déranger bango te papa ozomona azate Roger Baka c'est normal Roger Baka sali plus de 200 émissions comme ba gege c'est normal ozomona à part Roger Baka ba déranger bango ba déranger te za lokuta tozo condamner ba wana ezali ba auto ba anti valeur nous condamnons ça nous condamnons ba tel acte sur le bi ba pesa ba millions
bapesi bambongo bapesi biloko nini suka ngo ozosenga mbongo na manzira mabe gege ça dit quoi quand tu défends quelque chose ozo défendre amour à Jésus okosenga le côté tant que tu défendre Jésus to senga ni et le côté les abanti valeur papa ba escroc ba côté na quatre églises ya Nzambe pona ko perturber ba Nzambe biso telema wana pona ko condamner ba acte wana eza ba acte moko ezali diabolique ya mabe muto ba menacer ya wazate o ba gege azate a pas Roger Baka hein so ba menacer moto na gege dakumuda yo wana asaka émission na digital bango na ba dakumuda po dakumuda bi bien passé est-ce ba menacer dakumuda lobaki na chaîne na biso polele bakangi te eza ba compte à rendre na bino na miyibi na bino ba pasteur na lokuta na lokoso na bino na kotanga Bible papa Romains 16 17 à 18 parce que ngala kana makomi ya Nzambe elobeli bisoni parce que ngai je sais na kokufa na kati na Bible elobi boye pona ba pasteur bato ba psango mbongo ba favorisaka ba fainéant ce sont des fainéants oyoki Romains chapitre 3 Romains abisi biso awa chapitre 16 verset 17 à 18 alors Bible 17 je vous exhorte frères à prendre garde à cette cause de la division oh gagé bazola na biso na gagé bakoma menacer biso lopango ya église na soko bazo soma non lokuta ya bato ba sa division na libota ya bana na Nzambe et qui divise aussi qui donne la scandale et préjudice. Je vous enseigne déjà, éloignez-vous de cet homme-là. Bobi Makat Nabatuyango. Dis-tu dans la Bible, car les tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et en parlant les paroles douces, flatteurs, il séduira même les cœurs des faibles. Tango yo kiboy, papa ngo ba tele boy, zo moi $500, zo moi $1000. So kazu yango kena loto, kona basi ndumba na mitiola. Akosala ngalo kanzambe to sumata microte. Bo pesa bango te ba lokuta, moto moko o ba menacer dikamba gege azate a part Roger Baka, azaki na kamona bango ba compte na bango. Moi je dis la vérité, la vérité parce que maginga pe na lobaki mingi. Na défendre qui côté à Jésus. Mais pourquoi je ne suis pas menacé? Hein? Pourquoi je ne suis pas menacé? Ezali ba miyibi pamba bakoti na église ya Nzambe. Ezali ba miyibi pamba bakoti na église ya Nzambe ndenge le prophète John Ngefa aoti koloba. Eza nango ba compte à rendre na bango, eza nango ba cousine interne na bango, eza nango ba maram na bango bande osala peuple de Dieu et ebité. Prophète John Ngefa kana mo parenthèse otofungoli oyo. Récemment, on m'a collègue to te kozala na pas mal ba serviteurs de Dieu reconnus na Congo awa. Na bakomba minene ba nango ba ote kozala na prison makala toyo kakelo moko te esalamaki à part kaka ndenge l'état yemoka décidaki ko libérer bango mais problème ya ne mwana nsemi awa toyo mbala moko batune baye basali o basalaki po babimisa ye et créer pe actualité na RDC mobimba tina ba pays étranger quelque part toloba basala Nzambe Nzambe est incapable de faire la bino ndenge ya sela ba Daniel na Bible que vraiment mosala Nzambe moka limwe na kata prison abungi to événement où sala meline mwana nsemi fallait pe sala mela basala Nzambe mombo metoke lo sala na biso papa Justin celui qui a dit à tout hein celui qui a dit à tout soki basala Nzambe sala la bango te parce que plupart ba koti na bakati na ba science occulte ngai dans la chef Kinjonzi il est un général oya benga na tongo abani ko beta ngai masasa lela te bayibiseke ngai nazotamba na makango mwasi na ye parce que mwasi na akina 17 femmes mwasi na jeune donc to kanga maki mwasi ka mate ngai nazoko te ya azopisa nga basaki loso babiloko ba carton et prend sur l'église pe ngai moko bato lokolo pango tozana bato ko kanate ba ko bisa général wana oye bakataka prophète na abimaka na mwasi na yo ngai na ko na mwasi général benga na tongo na basoda na si Bible na ngai oyo na vandi na Bible na ngai abani ko loba na koyiba na zo buma yo akota zi mundu ki abetanga 7 balles na tia boy elela te en fait général abeti yo masasi physiquement bo 7 balles na kotanga koma général ngote balo na la club la kalima be balongo na musala atraka ba drink bana na ngai bazali awa mama oyo babengaki ye azana chef Kinzonzi numéro 235 so bako tuna ye mama Magi abengi yaka na zo boma prophète na bino na mitu na ye
Maman Magia Koti Boye, Abimisi Munduka Bani Kolela, Abetanga 7 balles et laté. Et je l'ai dit, Seigneur, je mets à cause de la vérité. Nazo koufou na vérité. Hein? Nako tanga mino kuma général Simango. Abetanga 7 balles. Abengi capitaine Moutou Abidi chargé akanayo. Ale bomaye. Capitaine la chargé mon général aussi maman nako simba makila Moussa na Nzambete. Général ko akawana a chargé ka ele laté. Moi c'est asimi abi aussi mi makila Moussa na Nzambe. Esprit ko zonga. Babimi singa après 2 jours abenga meilleur ndi asalaka apporte meilleur a trouver meilleur abenga ngai tokuta na senga pardon na bien osenga pardon de asimanga makila général obetinga masasi na likamona ibita cause la vérité mon général ozoni makamona moi sina pesi kimia alaka na 17 femmes hein yango ila na ba prostate papa na mangundu hein mangundu na prostate 17 akina mwana moko ya 17 ans moi sango na suka 17 ans hein na bi mon général na ablimisi yo. Mais et tout mon appel sur ça sur Moussalade. Hein les lobbies m'a passion prématurée. Azana ngote parce que na Nzambe. Ozomona basalo bakene na prison wana. Bana l'équipe à football. Bana l'équipe ba catch. Bana l'équipe ba to babundi te pesi mbongo ba ma botu. Libotu be ona moto soinité. Ya avant na zoseka. Bazana Nzambe te. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais monde est monde aussi même na boko ya Satan. Nzambe est supérieur. Bon Nzambe sala na mutu na ye. Il faut tamola réellement na kobanga ye. Donc un pasteur nanga Didier Maneka, un pasteur il candier. Ouais au côté on a chaîne bokota là un pasteur ana bo soleil biko bang Nzambe. Et aza mutu moko papa nga benga bato papa l'église nanga te. So na fatigué na ko benga ko sa délivrance, mais ko tala nguye na Nzambe et so le kati na yango oya bang Nzambe. C'est pour ça moi na semi. Nzambe capable te Nzambe l'équipe moi na semi. Nzambe l'équipe biloko nyonso wana. Moi na so nazali d'ailleurs religion nazali mystico. Religieux Boudia Congo, la Congo la mystique na bango. Il y a un grand maître na bango. Il évoque directement le Satan. Il a toutes ces forces là. Parce que dans 4 mondes, nous avons 2 forces. Nous avons force Nzambe, force à Satan. Nous avons 2 armées, armée Nzambe, armée à Satan. Nous avons 2 royaumes, le royaume des ténèbres et la lumière. Le royaume des ténèbres, c'est Satan qui est le maître. Le royaume des lumières, c'est Jésus. Ils sont tous dans la terre. Parce que mais il Satan a sali quand même abimana prison. Ba pasteur bozo kufaka wana ba prison. Nzambe mo sali ate. Sikoyo Bible biso Galates 6:7. C'est que l'homme aurait semi monsonnera. Parce que kufa na prison, hein? Azali na likambo na ye. Nazana camarade nanga mususu. Ana prison. Yoka biso témoignage. Camarade wana alors nga bana 15 ans 14 ans. Tala muneli bumunene. Je l'ai dit un autre jour, mon cher bako saranzambete. Finalité na yoti sera à prison pe komona passe. Bakangaye azana prison. Tango bato babuki babimi na bengiye. Il me dit na bimite pona nini na bio libumulenga mona mona bimate. Ozomona amona kinzela te parce que bato mingi babimi bato mystique. Bato babimi wana bato mystique plupart. Na ko pesa exemple adete Justin journaliste. Na sa pavillon rabakonzi. Moto abimi kakaye mongo monasemi. Les tous sont restés. Hein? Na pavillon 11 basoda ben mané babimi. Hein? Na boya bomaki Roland pauvre l'assassinat Roland de Kabila et dit qu'apeine abimité atekali. Hein? Parce que moto logique qui fait de la justice seulement. Hein? Avec ça biloko ndengo so ça biloko ndengo poursuite judiciaire ko landa yo kaka. Partout ko sala et ko landa yo kaka ko liberté. Hein? Pourquoi ma frère qui donc ba kima quitter? Hein? Ce sont les gens au bazar qu'on se respecter. Bato bato kima vas-y ba anti valer. Hein? Hein? Rome on a semé ce qu'il a semé. Hein? Hein? Alors là, ça Sibiri yango kokima wana ezali normal te. Ko bata Nzambe à l'équipe Boudia Congo na Nzambe te. Nzambe aza supérieur par Boudia Congo, mais il prend Nzambe sale la moto. Il y a des principes et les principes à suivre. Hein? Principes à suivre au bang Nzambe. Tambola no obéissance na ye, tambola na crainte na ye, aimez-vous les uns les autres. Hein? Et priez, ça cesse. Repentez-vous, repentez c'est et tu verras la main de Roman Nzambe. Et bien on sait la gangote. Quel est Dieu qui peut intervenir? Ton monde qui Daniel, hein? Un homme saint qui craint Dieu. Nzambe intervenir na ngo. Ton monde qui bana Shadrach Abednego qui misaka. Na kati na nini ya. Ali bulu na moto. Dieu a intervenu parce que il baza otambo na mibeko ko banga Nzambe. Hein? Ton monde qui Daniel na kata Babylone. Ton monde qui Jacob Belé. Ton monde qui Abraham. Hein? Tout le monde qui bango ba otambo na Nzambe. Tout le monde qui moko Moïse. Hein? Marie Nzambe bo makina mais azo otambo na Nzambe. Bon yo tozo recopier Jésus te. Hein? Tozo banga yete. Nzambe nini aki ko intervenir te Boudia Congo
il n'est pas plus fort que Dieu. Esprit de Dieu est un esprit supérieur au Lekignos. Mais pour Nzambia Sali la moto, il a une procédure à suivre. Et ça, il a fait ce qu'il a fait. Wana parenthèse to fungola ki tokangi prophète John Ngefa. Nous condamnons les tels actes milice Boudia Congo basali. Wana siko ezama moto solo la sikoyo. Parenthèse tokangi par rapport ya ndenge aza libéré ne mwana nsemi ndenge gouvernement aza libéré. Aza libéré nana libéré parce que le gouvernement est libéré était. Ministre justice libéré était, magistrat libéré était. Parce que Tolobaki Romain a besoin de Sabiso 13 il s'est libéré lui-même par le pouvoir mystérieux. Parce que Romains 13, 4, les magistrats sont au service de Dieu. Hein? Jean 20, 20. Oh, tu as dit que tu as libéré. Il y a un s'autoproclamé libéré. Et on va date, oh, il y a 17 mai. Et ça date comme il y a libération. Il y a Congo par Afdel. Et puis libération. Oh, moi, Nassemi a s'autoproclamé, a libéré, a mis libéré, il y a c'est ça. Wana parenthèse nanga, je pense que na kangaki déjà très cher internaute de la www.lenazarien télévision. Tozo sola masolo na prophète John Ngefa. Prophète John, to la mungi na tongo un bon matin. To bandi kozwa ba actualité ici et là que ba prisonnier ba timi na prison. Au moins bino boza pembe na makala wa tamso bozaki na information. Il y a bien que biso pour même na prison na pembe ni ba lingata te bato ba kota bazo ba information ba policier bazo lingate mais les cas qui ni salamine bon ngai ba benga na 3h du matin to to zolo basikoyo to mona batabu dia Congo bayaki na ba mwana semi bayaki na ma poussière à moto bayaki na bandicap na banguba. Tant que bazo ba poussière boye bato bazali tout autour de la prison bazo kokola ba bombe zo kwa likona ndako na bango bakazo ka trembler terre wana yo ni wana 3h du matin bato ba bimaki tango bato ba bimba moni bato ati bilamba rouge na bande ya oyo na bambeli baki na minduki te bazaki na minduki eloko taki ba mystique na bango tango bato moni bango bazongisi bato bo toyela ki bino te peuple te toyeli ko bimisa mbudi ya Congo na ba détenu politique. Bozonga kolala noki ba balle perdu et bon mabino et puis balobi boy to boki ba balle o corona bino parce que nini mais ba banzana bino nini ba koko ba protéger bino ba balle perdu et bon mabino te balobaki ngo clair ba oso na Kikongo o mboka ba Congo c'est le mbao na bumba mboka ba Congo c'est clair et comme na 3h30 tango bango ba kote bango bazoka boy lokwa ba bombe bouf bouf ba netresse ki ba soda ba militaire forte ba militaire parce que mystique ezwa ki bango pe bazaki na bambela mikuse soki ba sali mosika boy bato bazo kwe pe okangama soki ba komi na prison ba betaki grenade te soki ba sali kaka boy ba prison fungwami ba prison fungwami moto ali boso ba keneke pa mona semi ali ko bima te ba ibo biso ko libérer yo soko boy ko bima to do sendila face ozomona ba suivi biloko menacer ba bandi ko piller yango babani ko bimana yango nde bazui mwana semi babimisi mwana semi ba détenu politique nyonso bazalaki moko abimaki te po bamona yango légal asoko bimi ta ba soto ba kola muka babeta bal ko kufa boy bazela ba kufa ngaboko ya l'état ba sala loko moko ya bien tango ba sisi yango ba kay na prison na côté ya prisonnier Jean-Pierre Bemba bazalaki na rébellion pour so babimisi bango ba sala rébellion na bango ba komi tous les soldats Jean-Pierre Bemba babimi tango babimisi bango ba kay na pavillon 11 babimisi pe bato bakena pavillon basi babimisi tous les basi babimi alors le yenge bandi dès 5h du matin les gardes présidentiels ayei a bandi ko beta massas de bandi organiser évasion et salamaikat nango c'est pour cela nous condamnons les tels actes pays étant mulaka na mibeko o bozolo balelo mwana semi papa barabasa abimi et puis ba grand kuluna ba grand assassin ba vol armé ba bimi na yelongo. Quelle sera la sécurité du Congo de Kinshasa? Kuluna na mike ba onyo kola biso. Ba gangi wana ba bimi. Toko tambola. Toko zala bien. Obozo se placate na yango. Faute ya l'état te. Prison la plus sécurisée en Afrique centrale. C'est awa. So ko permet na prison makala tout autour de ba militaire ba policier na kati bazali et loko nini le kaki. Mistake ni salemaki. Ba bombe ni ba yaki na yango. Babuki prison te.
bafungolaki ndeko fungola na mystique ba porte ezaki polele ba beto basa na prison makala moto akobuka ngo azati okobeta be bombe na prison makala pe ba beto ekoite na ebite so na kati opona ninga na poser question. Bon, concernant de hotel koloba ne mwana ntemi bato na ye ba libérer na basoda ya Jean-Pierre Bemba tolo baka MLC siko tolinto lo baboye question na nga yango yo banda kala ne mwana ntema zaki na yo kokangama nano azaki na détenu mais le 17 mai auto feta biso nga na bango penate so ya nini ba ko libérer na basoda ya MLC donc c'est que quelque part on dirait ezana mo réunion mo bo salamaki ya ne mwana ntemi na MLC te MLC na katite MLC to banga nzambe ya MLC katite ezaki plan moko esalemaki na monde de ténèbres mais rôle na bango nini mwana sa ifate histoire na mboka même lo babomiye ozona nango éthique histoire na mboka parce que histoire ya mwana sa makotika ngo nini na date le 17 lokwa ezaki libération ya afde entrée na bango libération Congo mwana sa mi pe na date wana et comme libération mystérieux ya mwana semi ezaki papa ba date ezaki belé bako sala ngo dimanche bako sala ngo lundi bako sala mokolo pourquoi bazaki le 17 ezali symbolique ezali significatif na monde des ténèbres ku oyo et autre na monde des ténèbres na monde ya mystique ezali monde ya mystique monde des ténèbres royaume ya ténèbres nde ezali ku oyo ngelo sabato ete biso petoza ozoka baina minduki te na bandika ile soke biso tozali on peut faire aussi quelque chose na mystique na kati ya Congo mais ngako bisa bango Congo ezali nzambe soki basali yango na ndenge ya loma ils vont échouer. Mais comment ce boya parti politique ya monsieur Jean-Pierre Bemba ezali incline na makambo pendant que ba libérer ba soda na mais ba libérer parce que ba soda minga Jean-Pierre Bemba kangai bango na injustice hein bakangai bango injustice so ba libérer ba soda Jean-Pierre Bemba ba soda Rubero bazakuna Rubero pe azalaki ou azali ministre azalaki pe na kati na champ de bataille azalaki basaki nini parti politique na ye oyo bimsaki M23 ti bibi na RCD azalaki na kati basodane bazakuna po bazolo baswahili to kamati to malwaka azali secrétaire général ya pepe ya MNC tango bitumbe zako buna to malwaka na champ de bataille est-ce que oya ye musu bazakuna kati est-ce que oka komi na parlement azali na parlement akoti na ministre na gouvernement est-ce que déclare ta basodo ba pese lo za bokonzi pour ceux qui j'ai payé marié alors ko za bokonzi est-ce que déclare ta bango jamais baza ebele wana alors tango budia Congo amona ki injustice moko so mwana sem budia Congo ko amona ki injustice moko songolo ezali parce que basoda musu songolo o bazaki na bitumba basa innocent o bazaki na ngonde asa libération mais ezaki na mission tango bango babimi bakozonga na MNCT bakay ko sa rébellion bakay na plan na ye bakay ko sa la rébellion pa ko bisa bango ngani na libérer bino siko na plan na rébellion bo yango na zoba na gouvernement afungola mission gouverner c'est prévoir les kamoyo il faut pas sécuriser bato ya solo ko sécuriser bato ko tia penda ba moyen nyonso pour likambo eleka yami balé papa Justin mwana se mabimi les gens commencent à produire bozo ko produire ma wana bino c'est quoi so ka kei a me laisser faire o ka tene bokanga ki na bo sala ki awa a se libérer ki moko a ko laisser faire a kotizam ko bimana ko salani lelo bo bimina trouble koti na mboka makamako na bon pouvoir en place ko bani to ko organiser élection to sana menace en temps de guerre bako poussa yango tango bako poussa yango 2 à 3 ans nani bako zala na perte za biso to boy biloko ndengo wana to lingete président sala biloko ici là pour être Congo azana kimia papa to kufaka mikolonso to kotikate et puis c'est très dangereux budia Congo mwana se mabimi awa c'est pour avoir refusé na ba Congo 10 mètres na ba Congo au côté Kinshasa mais azana ba zamba wana et puis na mystique ne adiko forcer contre Angola contre ba force na biloko na mystique tanga ko minduki na ba kiss ne wana et loko nini ya malamu et ko na Kinshasa nous condamnons le code Éphésiens 5 verset 11 ba tel acte diabolique tozo condamner yango to tika justice c'est ça la musala na yango et ça la musala na yango prophète John Ngefa na landio vraiment na boké beaucoup na boké bi pardon de balobana lingala o tsolo ba tout à l'heure là innocence moko pona basoda ya Jean-Pierre Bemba donc tolo baka na injustice nde bakanga bango mais surtout qu'il y a un contexte d'injustice quelque part ba monsieur Franck Diongo honorable Franck Diongo bango pesa injustice te
soki ezalaka na concept ya injustice wana quelque part bango mpe faye balibere bango me ndenge nini batiki bango bakeponaka groupe ya bato moko boyo baza mpe na parti politique moko pendake baparti politique mosusu batikali mpe na okuna te ezali likambo eza bien préparé batala yango na angle nyonso physique mpe spirituel batala yango physique mpe spirituel bafraki zongo justice ezali fraki zongo atiki justice na mosala na yango akoki mpe kobima ndenge azalaka akoki mpe kobima mpe kokima mais poursuite judiciaire eza toujours est ce que malobelo bamai ke non ye mpe bafungolaki porte ya pavillon na ye abona ye kobima aboyaki kobima bazali oyo babaki na hôpital fraki zongo na hôpital te muyambu ya na hôpital te bango nyonso bazalaki baboyaki nde kobima rôle na bango bamisa badétenu politique nyonso bakende na bango mpo basala barébellion parce que on pose la force il faut dans la rébellion yami balé ba témoin gênant à part dire qu'apeine abimité oh yo bazaki na assassinat Mosé de Laurent de Kabila babimi yo si babimi ba kono sala ni papa il faut suivre mon aseme na ba grand criminel wana ba MS to babimi ba sala kat nango ni papa dans 3 mois Kinshasa vous êtes sous la moto Kinshasa vous êtes sous calme parce qu'il y a les vrais brigands pe mbutu et ko kota te libela et ça mala muteto so condamné mwana se mabimi et ben batiseke des autres ngate oui de pesa ngaba na makamona ye ba marche na biloko na ye mwana se me ota moto siko bako ba gouverner mboko ngondenge nini papa bolingi to une élection te nous cherchons la paix je suis église au milieu du village l'état saki mabete akangi bato mabe abombaki bango pour être asala musala na ye alors coup esalemi ato ba précaution na ye parce que quoi to bandia qui me goza suna Congo na Kinshasa te sikoyo toloba awa ni mwana ntemi a se libérer na ye boye azonga na ndako na ye azongeli ba force na ye na ba Congo kuna toneni te azonga na ndako na ye te azana zamba azonga ba force na mystérieux mais sikoyo kokoma très dangereux mon asema kuma siko très dangereux mais bato bakangaki yemba liboso wana po bakangaki pete ye mo célébrer ki passe libérer bana na ye akena boloko bakeba na bato nyonso bakangaki mwana asema un mystérieux abimi lion blessé akosuna père na mutu te pas akosala ba dégâts grave moi je te dis aujourd'hui mwana asema ngabi ma partenaire boka leader est-ce que ebi na 1964 na 65 papa oyo nani ya Palu Kizenga azaki na basoda mikuse bazobima na Kisangani obaba Kizenga azoi livre d'or biloko ya mystique azaki pe mystérieux ya solo bato mikuse babana ko bima ba champ de bataille na ye papa Kizenga akanga livre d'or mais ça mystique na ye est-ce que mwana nsemi aleki Kizenga na moto et puis basoda na yo terrible papa moi batabeta minduki kaka papa ndika bombe abati boka kuvu bato aselema bayebisinga azuma bela boki bo papa bazoka na ndako ko trembler te basoda balala kindengeni asakaje bango ndengeni et il aussi des morts mais ba prison musu ba bobi bango basoda mususu pe bakufi mais gouverneur azoba clarté ba victime pe population pe bazalaki nango ya bango balobaki na bango tozoboka parce ba balle perdue et so abinoté pas frotter mais ça qui est mystique tu es 5 heures du matin on t'a souvent dans la prison de 5 heures du matin tu regardes le président bah c'est trop tard action ça les plus de 2500 prisonniers babimi soit que na makala sur David ça polele ça sur le ngo mona ça polele bah kay bah récupérer bah quelques-uns au bazaki na baibi Kinshasa comment tu bouger mai bote intérieur bazo kima baibi kinité nde babani ko récupérer bato bazo bato zawate nde bazo si bango mendambo bako même 20 30 mais 2000 quelque bazana banda ko bavandi bamsu bakende bango na zamba qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant c'est ça autre zolo baké mabe totika biloko oyo tout bato so bisinga prophète yo lobaka ezali copie gouvernement n'a rien à voir gouvernement ko bimisa ba assassinté gouvernement ko misaka moto ka budi ya Congo libanda te mwana semité gouvernement n'a fait ça coup et salamaki bien préparé physiquement spirituellement pour na mwana semi atikala kombo kombo na yewana penenga zalama papa okanga ko miso mystique ako bakiso biloko mususu ya mystique ko kongo na ite mboka ekota na mabe Prophète John Ngefa tikala kaka église au milieu du village ne yo moko lobaka kozwa para gouvernement déjà na suis pas gouvernement na zo loba vérité pe gouvernement zo welela nini
injustice na bango. Injustice na bango. Tala façon ba même mon asemi. Et tala façon mais là il fera que jongo. Un député au bas de situer na noté, tala ba même qui et là il injustice soit tozo boya. Tozo boya ba injustice wana nde sala mabe na mboka. Bazwa congolais son ndenge moko. O azali mokonzi za mokonzi. Sambisa ye na to nalandi justice à Frank jongo, ne ba sambisa ye. Pas ça na lingala pour témoigner bato botal. Nalandi justice à continuer faire lando. Oh les latrins handicapés Nathalie Angotala juste à mon ensemble total parce que ça mon ensemble tout le monde a ngoté qu'est-ce qu'il y a juste tout le monde a ngoté pourquoi vous pour mon ensemble pourquoi vous garder dans le camonine tout le monde a ngoté mon ensemble il a besoin de kumisa Kabila botika ya sala azak o président Kibanga lobaki na o lelo mon ensemble comme opposant na bango lelo mon ensemble baloko na bango mais quoi qu'est-ce qu'il y a juste on n'arrive pas à comprendre lelo comme opposant farouche lelo ba tina boloko ba humilier lelo yo ya bimi ana zamba et puis gouvernement bimisiete qu'est-ce qu'il doit faire c'est la variance. Prophète John Ngefa permettez-moi de poser une question depuis ton ndo sala no émission nde toyebo eza po problème ekwei à chaque émission to sala na yo ba problème ezokwea kaka kanyama epai makambo ba problème epai makambo ya mwana nteme ya wa epai est-ce que makambo nyonso yokoza la ba jeter est-ce que besoin dormir bisoter vraiment to lo belangwa ta na mo terme wana po ezaka bovanda après 2 mois boye problème ekwei na mboko après 2 mois problème ekwei puis plus ba problème ezokwea ezo distrait population pendant que biso pour ça na biso mais c'est ADT naebi Mama Tiffany naebi journaliste munene naebi Mama Tiffany ata bato bandimi ete menga ndimaka ye ayebi a format bato belé ayo opesa yo Justin d'être pambate dans les vies de beauté il te connaît ta capacité de travailler azai maman sœur moko yo na yebi a opesa pambate mayele na yo façon na yo na makambo na yo. Moi je te dis ceci oyo makambo ya politique oyo GGT ezali kolakisa spirituellement les signes ya fin ya régime. Bato bazo comprendre yango te. Moi je suis prophète. Ba même phénomène les gars na Mobutu. Tango régime ya Mobutu ezo kweya. Makambo yo elekaki. Misala yo elekaki. Eza ba si fort. Eza régime fin na yango. Ba ko sala nyonso ekosimba lisute. Ozomona eza ba si spirituel za faire régime. Parce que moi, les Cambébimi, et pas Bimaka solution de Maraté. Soit que les Cambébimi solution de Maraté. Et d'ailleurs, soit qu'ils nous déjà boy et loco, peuple boy et lembi, et c'est fini. Et Bango n'est pas à King. Bango, le coup là, un prophète de Dieu. Ce sont les signes, il y a fin, il y a régime. Autre chose qui n'est pas de Bango, mais Bango bazo sur la tête. Bango ça, les logos, c'est aussi batté. Bango ça, les logos, tout est aussi batté, papa. Donc, je n'ai combien de gouvernement. Et c'est bon saloyo mwana sama abimi kuna bon saloyo mwana sama abimi pa boy bon saloyo likambo abimi bon sala boy ba vola droite abimi oh et là comment bazo sala cas fin il y a régime il ne doit pas faire quelque chose et c'est fini pour ça. Les années à tout fondi au nom na masolambo cannabis le prophète moi liloba suka par rapport à makambo nyonso okolobe detel liloba suka la peste Mama Tiffany Mbote oyo isikazali nzambe azana na yo a permettre bino bokoma chaîne ne mumbe koma awa nzambe azana na ya pambola pe bino bo faire déplacer congolais ba vanda kimia balanda ba distraction ba politicien te balanda kombo ya mwana sembe osala makati na yango te parce que bolandi yango bokoti yango on n'aura pas l'élection de 2017, 2019, 2025. C'est nous les peuples qui vont souffrir. Nous poussons président Kabila à s'organiser l'élection pour qu'il y ait une ce qui est sali en côté vous avez consort les gars na Mobutu et que les gars na consort naï parce que je connais le Congo et na yebi de sous comment ceux qui battent blingi sur l'autre côté ne réaction la bango na mutu ezamabe rola deuxième Kabila kotaki a pas ba soldat ba petit kadogo ba kotaki peuple ko centre ba kotaki ngote kadogo kotaki na peuple
na Kabila le père balingaki ye nde likambo esalemaki amema biso na douceur ekene malamu biloko tu ya mwanasami nous condamnons ça but na biso ezali élection pour être Congo azala libéré et là ça va Congolais bazala diaspora o bazala libanda vérité na bisi bino boss la kimia chaque jeudi jeûne et prière le Congo sera libéré à bientôt bazala kimia mais soki to landi babiloko oyo papa il passe na biso parce que les Congolais souffrent numéro de téléphone nanga soki bokozwa ngai na WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41 numéro mususu 00 243 81 87 26 78 na numéro mususu privé 00 243 99 99 42 937 mais site na bino papa etala makasomo namonaka ba 60 000 vies 27 000 habitants kisi yango bozoto kisi ya mwanase me kote libino na ebité pour chaîne moko balandela yango boye jamais oya boy asala mokile nzambe apambola bango nzambe apambola chaîne oyo apambola balandi na biso nyonso kanga motema elika na nzambe elongo ezali. Que la paix quitte nos esprits. Restez vigilants, comme disait le maréchal Eza Awande Totier, fondé au noir na masola mboka lelo soki émission et sepelicio. Loba merci Nanzambe à sa mise en disponibilité. Quant à moi, votre humble serviteur Justin Kwangi, nos journalistes amateurs avec des questions très pertinentes. On a pesi mbote na la humble servante de l'Éternel, pourquoi pas na Alain Kiakala. Tomonani. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima